Oui, salut à tous les amis à God's Love International Venture Glive Ansigle Nzamba Pambola Bino. Partout na RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, bipa inyoso bozali. Bo sepela parce que ce soit poto Glive. Aye li sous na continuité à film na biso. Tout à la qui première partie avec Prince Eke na kombo ya Akosa. Akose et Michael Gondu. Azape la film ango mutu nyosa ko se retrouver. Bozwami na Afrique du Sud, na Gabon, na Tanzanie, na Mali, na Ghana, peu partout bobengaka tellement ebele. Na Afrique pe mikili nyonso ya poto, bosepela parce que ce soit poto Glive aye lisusu. Pourquoi ce soit poto? Parce que chaque jour, ce soit poto azobwaka bamaki ya kitoko, toliaka baomelette, chaque tongo, tovivre babundi. Ndemo Glive pe azwa na bafilme ya kitoko. Na titre ya filme, aux deuxième partie, Daughter of Zion. Daughter of Zion. La fille de Sion. Wai Kuku. Mwana mon pepe. Deuxième partie. La fille de Sion. Mwana ya ngomba ya Siona. Mwana ya Siona. Sion, la montagne de Dieu. Titre la film ezali, La fille de Sion. Mwana ya Sion. Mwana ya Siona. Et la Naboké Bignoso, c'est parti. La deuxième partie avec Mr. Abel Bloom Wader. Nouvelle idéologie, nouvel impact et le choix du peuple. Oh la cause. Papa Lé qui a Emily. Donc le monde voit qui m'a décoré déjà moutou et dessiné ti le longa moutou. Eh, papa. Un botte. Oh. Ah. Nana ko zela tango bana kala. Lelo kiss na ngai pe kanga bango. Lelo vraiment iko ratete. Nana bo kitala ko mo kiss na ya zwaki. Ya sika wale ko zela moma o bana kala na lobby. Tala nenga watala tala. Tolobaki na vie réel mwana mbali ko mona e Prince Eke, Prince Eke. Eke Eke oezali moko ya mikolo ya wenze na semaine traditionnelle Ibo. Nko Eke Nanayo ke minyoso ayaki aye a déposer ma poussière kaka. Poussière kaka. Kounatele Emily. Bonjour. Parlez. C'est là. Ok, bon, quand on va au église. Na bosa ni chapelet na ngai. Chapelet na yo. Ça va. Ya la personne msula za on ndako. Tu ganga. Tu as pas le chapelet na côté. C'est là. Ah. Moi no susu Na na boke binyaso. Oh. Akose. Na yo ki voix na yo. Na naleka kotuna mwana yo. Partie ya Bible. Oyo Nzamba abongolaki maya comme ça gango vino. Ezala Matthieu chapitre te comme tu vous en notez. Olobi Matthieu ça va. Ngamona ko fuyango. Mso za malamu. Kotanga ka Matthieu ata Matthieu ka pa comme ça na comprendre on découvrir yango. À cause de l'équipe n'angaï. Ça va? Yo, ils ont passé. Papa pa yebi le verset côté. On a linga kana tout da mwana yo, verset yo, yeso bongo la ki mai na vinyo. Yo. Tela yekuna. Ndokina. Mo baby si makambo. Oh, na tout na ka verset yeso bongo la ki mai na vinyo. Ma papa pe alobi verset ngo ezaka lokola Matthieu chapitre Matthieu wapi le comment yoka bongola ki mai la vie c'est que mai donc il faut bezaka la Matthieu comme mana ba Matthieu ala et so na be pende ya moko il va passer et ça l'argent à cause on se lana na ngozo loba loba yo moko oyoki ngai No, I was actually. Rose. Rosie. Nani?
naona kosambela la Vierge Maria sunga biso taki mutema abe kindoki ndeko comme c'est le quoi liboma eza pasi et azo comme ba plan na nyoso azo sala il semble que Emilie za na force moko makasi so kaka ya leki anyati kiso na liboso ezo neutraliser kisi na nyoso moyen ça la sube fait nango eza te et mama ya Emilia ya kotala même ni nango zo lekawa mama ya Emilia ezali mwana mwasi oyo moyembi monene chanteuse chrétienne en Nigeria princesse Njideka Okeke akanchawa akanchawa yewana mikolo akomokota sumu makasi na ba filme ezalaki même depuis moi temps ya rupture entre ye na mbali na ye po bakabonaki liboso na mbali na ye me bazonganaki déjà certes omona te omoni makambo na bino bakorali wana mpo na ngai azomona yango trop bomwana tonya koloba boye te oyo ezali lolenge kopesa nzambe ngolu nkembo eza nde mwa lolenge na biso kosalela nzambe de toutes les façons noko na ngai moko bautaki États-Unis ayaki ye nde naosungaka même bazoka na olia sikoyo mutu apesa ngai yango yo mpenga na kolia bazoka na États-Unis te bazoka americano yango na meka kasi teninga otala so bye ta frère atikali mwana osava moi base de données chima tokele te ninga kotala kaka kuna asima ete nane kotala ka elo moko chima posa landa leo posa changer direction base de données ezokita kuna na se wana bomongo nyonso wana pardon posa changer direction pardon belinge bazokisa ngai belinge beta ngai nakobengisa baparent na ye bongo fi yango nasolaki mona mwasi ye alakisaki vraiment baremort aregretaki baacte na ye mais mwana mobali nde mekaki koluka beta ngai atakaki ngai na nzela Emilia aye kofunda sango deuxièmement eza mwa mobali moko bazolingaka ngai kopesa bango chance te mibali wana baza maboba babomi destine ya bato bakoya kasi bakoresiri te na kombo ya Yesu kolinga ye te kende mbote mpo aboti na yo na kombo na Yesu ya tata ya mwana mpe molimo santo ok sango mwa mobali moko bazolingaka nga azobetaka nga litoyi oyo nazala njele na ye nazala njele na ye nazala sheri na ye petit ami na ye nayebi te nasala nini sanga bikolinga te papa sango loba na yo oloba ti wapi mama litoyi wana ekoya ekoti makasi asanti bake wi mibali bagarçon baza babomi badestine ya vie ya bato kasi bango nde baderange ngai te bongo yokoboya te mibali bakoyaka epai na yo na forme baange koloba makambo nyonso malamu epai na yo kisukali baye kolukaka eloko moko epai na yo oyebi eloko yango te balingi bazwa fierté ya mwana mwasi ndani yo oyebi makambo nyonso oluka mama mobimba soki babotoli yo fierté ya mwasi wana eza na eloko moko tokosala na vie mobimba oyo koyei kosala korekipere yango nde na kosala mibali yango bazoderange nga tro te nabeyi bino nyonso awa eloko oyo derange ngai bino nyonso oza awa ndeni biso tozala na chorale toyembaka na chorale tozala loka bana misala ya Emily makambo ya zolo eza ya solo yango oyo
ngai problème nangeza eza kuteke nani aza leader to aza leader te. Emile osala ne musala malamu aza leader bien. Nazanga problème te soki nani faza la leader na aza leader te. Tela oyo. Omwana te makambo esamaki mokolo mosusu bozobetaka Emili maboko ye azozwa nkembo nyonso biso eloko moko te. Tala makambo oloba nga naza prêtre kosala nyonso ye alingi kosala ezanga te nalingaka kosala yango te. Tala oyoki eza sorte eloko nga nalingi nayoka nasala tosala bongo yo chima oza ngambu na biso nga na problème moko te lolenge nyonso bino baomemango naza na bino balolingela Emili boule eza pasi na ndabokemi nyonso o ndenge ni azala dirigente ya chorale azwaka nkembo nyonso tala su yaya oyo Titus tremema aye atoki Emili Titus na masa na ye dobi la ndabokemi nyonso bano okende yaga na yeboye nyoka yaga ni bozola kana nango yaga boye nyoka sunye la ndabokemi nyonso ba zela likasa mo zawa le likasa oyo tretaka yo okomi docteur depuis mbula nini o depuis ka mbula oyo nyoka akangi Emili po akele kosala nde soki nini toyebi te nzambe mpe alalaka te nyoka mpo azali na matiti asui Titus. Emili akosala boni mibali nyonso ya mboka bamonaka ye momona bato innocent ya moke boye bazolingele baprojet ndenge na ndenge nini yango nanga kofunda soki nayebisi papa na nga na mama na nga makambo nyonso bakotika nga so te na continue okende église ndenge nzambe abikisi na ye nga deja nazalaka reconnaissante nepa ya nzambe nabosa na nga makambo ya kofunda nafunda te mwana azo raisonner nasala na oyeza bapara na nga te alomona soki ayebisi bapara na ye makambo nyonso esalamaki lelo il se peut ke bakoya kopekisa ye akendaka so église te malamu kaka natika kaka comme nzambe abikisi na ye ngai natika kaka mibali yango mpe momona aza mpuku neti boye bakotika ta kola ta mwa mokeli so mwa moke shosho wapi malembe koto mutu aswaki na nyoka malembe ko bwaje malembe kanga mutema la fille du Sion, daughter of Zion. Siko ça va ikoki pour la siko. Merci hein. Thank you very much. Merci beaucoup. How much is your money? Combien de foot ayo? When next I come around? Just give me everything. Zala calme. Soki na ye prochainement. O pesa ngaka nyonso oyo bimo olinga bo pesa ngaye. Na yebi ka obika kalate. The snake that bit him was extraordinary one. Nyoka swaki yake nyoka moko extraordinaire. If not for God's Soki la kipo na intervention nzambe te. Mbele nga kufa kana lingeza mabe makasi. Ngala kei na ngaye. Merci ndeo na ngai. Merci de sunganya na butu wana depuis aswa ngai soki te. Eza musala nzambe. So na ye bo futa ngaka oyo bimi bo raisonner mutema na bino. Eza musala to futa ngombongo te. Ta mutu azoyeba sens ya musala na ye. Musala ye ba bokoko oyo ni bukokologie ba futa ngombongo moto prix moko fixe au tarif. Na ozongela bino simba. Tala kiso lezo simba te o na yebite soki pouvoir mwana lezo uta wapi. À cause je crois fortement que moi na Emili azala mutu alliance moko ya makasi ya kindoki. Kolemba te pardon. Alusinga na bandiko bayi déjà. Pour nini? Et c'est presque impossible to boma ya na ngai ya mobali. Aussi longtemps moi na moi ça ozala wana. Koloba boete. Komi tungsa te à cause. Oh eloko il faut ezala. Kobanga eloko mote. Kobanga te. Na banga te.
Allo si soko bomela ngai ya na ngai vraiment hein. Na ko za trop reconnaissant o. I'm going to surprise you. Nako kamwisa yo. I'm going to surprise Nako kamwisa yo. you. Yo mit komi tungsa ti toza ensemble. Wota kondi jo emecha. Ebe lube. Nazoloba ke place nyonso grand frère ya cause azali. Tika molimo ya kufa e ya deja bala ko blinga ye partout. Nganga bandi ko sala ba incantation. Amen. Yebo siko mutayeke banga ngazo ba azo sa ba amen. Yeko nazo mvute. O eza pasi. Zwa oyo. All you need to do Eloko il faut ça. have a direct contact with Eza ko zwa contact mo direct avec yana mbali. How do I use it? Ndenge ko utiliser ngo. When you get home, So kendaku. sure you have a direct Assure-toi zwa contact mo direct na grand frère na yo. Contact direct, oui. Contact direct, oui. Ah, okay. ça va. Nebi ya osala. When I get home, So kendaku. to the house, I'll start shouting. So komi ndako. Then he'll come out loud. Na wana waganga. Ndenge grand frère na ko bimali na kepa na ye. Bomo, make sure you rub this thing on your body. Kasi avant bana ko ganga ndebo modebo. Faut oba nani ko assure-toi na zwa kisio. O pakola ngo na nzoto na yo. Sino te ko simba te o sa te. Light is faster. Okay tala. Buto zo mbangu eh. Only a week of Na kele so kisio simbi. Okomona na ko pesa yo merci. Mabonza na ngai. Alusi. Merci eh. Na ke na ngai. Akose. do not talk to anybody. Kosolo na mutu moko te na nzela na ndenge zo kenda kuboyi. Do not talk. Kosolo na mutu moko te na nzela. Oui. Ba condition nganga osusu nezaka. Osolo na mutu te. Bon se kuta yo solution na ndenge na ikasi. Ça va oboyi peka koloba. Apapoli mbata. Olobi mba moko. Subo ba jango pe sila na ngo ba jeto sa kala na ba ble wana. Okay, no suma yo che blemba la moko tombo ko. Ozwa konsi moya boya na nganga okufi. Yaki mwana na mwase miliona. Il faut la ndo kini ya makasi mikasi. Quelque soit place abatami na ko découvrir. Moi puis mwana oya mukia zo la pouvoir na nyoso yo. Moi mpuku ni wana vraiment Moi pour zo la pouvoir na yo. Il faut na découvrir nganga zo mituna pouvoir ya Emilie wuti wapi. Eza pasi. Ngolu na Yesu likolo na ye. I say to him, you are my dependent. Nalobaka ozali mobateli ngai nzambe na ngai He will keep you safe from all akobatela yo na mabe nyonso dangers. He will cover you with his wings. akozipa yo na mapapu na ye His faithfulness will protect and defend you. fidelité na ye kobatela yo mpe kodefendre yo Night or sudden attacks during the day. na babutu ou bien attaque brusque na moi That killing. akobatela yo 1,000 may fall dead beside you. 10,000 all round you. que 1000 tombent à mon côté 10,000 And see how the wicked are punished. à ma droite The Lord is je ne serai pas atteint. most high your protector. Nzambe azali likolo ya nyonso akobatela biso mwana balai kosambela God will put his angels in charge. kotanga bapisome balai kotanga They will en hold famille. you up with their hands. Nzambe akotia baangelo na ye car l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache des dangers. Allons-y na kufie retour kuna allons-y ni yango akose nakufi ni yango nakufi nini yango osali tukisa wana na tindaki yo nanga kuta wana eta prière papa leki posa kufa moto oyo wapi balobaka na osambelaka sérieusement awa na temple ya mabe
na temple ya molili. Awa na temple ya molili. As you drink from the Lolenga liko mela. you have Na eloko oyo. initiation process. Yo obandi deja o compléter processus na yo ya initiation. Your friends are friends. Baninga na bazali baninga na biso. Today henceforth, Banguna na bazali banguna na biso. this great Ko banda lelo ko travailler pour la grand royaume oyo. souls, Gagner ba âme na royaume oyo. you may take it back. Vanda sikoyo. Ba initier mwana mwasi mo balobi ke lolenga lie bonbon, lolenga pe ameli mai ya komi membre total. Il semble Congratulate you for your great. il faut la féliciter pour l'effort na yo mwana ngai. You all Bino nyonso must emulate her. il faut bo lande bo imiter ye. Oh, great daughters of the sea. Oh! Le grand maître ya mai. Topesi yo losako mama na bibale. Oyo eza pasi. Awa alusi aosala ba incantation na ye. Ha. Hein? Akose alalaki epai ya nganga. Akose. Alusi. Akose. Ndeko na ngai. Olamuki. Alusi. What's going on? Qu'est-ce qui se passe? Did I sleep here? Nalalaki awa? Akose ndenge koko bosa na place olalaki. Akose. Otunaka ba question ebele trop yo. Okay, let me tell you. Tika yebisa yo nano. Last night, Lomi na butu. struck by a snake. Ozalaki frappé ya pa nyoka moko. Nyoka moko aswaki yo. Came back. I administered some medicine. Oyaki na pesa ki omo kisi moko. Then you slept off. Oyaki bo. You failed to kill my brother. Odongo bomaki so ndeko na ngate kamfa na ngate. But Akose. your life first. Vi na yo nani liboso. You administered the medicine and you did not kill my brother. Ocheki ngai kisi obomi ndeko na ngate susu te. Akose. Ndena osala kama mibale à la fois. Muntu oza na vie akoki kosala makambo ebele lobi yo mutu olokelaki epai ya ye na lobi ke kuti bango bazosambela priere na nzela ozoya boye basuere epai ya nyoka obosani koya koleyelanga awa nafaela natika nani kobikisa yo naboma na ndeko na yo Being alive means I am permanently down. ndenge ye na nga aza en vie elakisiki nga na kozala libele na se po ifo nabotola mabele na ye wana il faut boma ye pardon vraiment ndenge nanga olukele oyo akolia na oya nsima eza pasi akosalalaki epai ya nganga ekosuka boni dans ce film jusqu'ici ça va. You see, I want to report to you the attitude of your son, Udoka. Papa nalina funda vraiment mpona comportement ya mwana yo Udoka. He's caught cuddling a girl. Udoka bakangaki na chorale azali kolingana na mwana mwasi kopesa na babizi wana na chorale kosala bolingo wapi tangu choriste ameki kobenda ye matoi amenase fi wana atake aluki meme abeta ye kotala est-ce que ozali sorti ya comportement toza nango posa mpona bachrétien. You should stop coming to choir practice and mass service till further notice. Mwana ye fa kata atika koyaka su na chorale to na makambo nyonso bamese jusqu'à nouvel ordre. I've heard you. Merci na yo kio sango I will handle it. na koregle yango Just don't worry yourself. komitumisa na yo te Now please, Father, abe let me tell the young girl suwanga oyo jeune fille yango very, very soon. ke naza vraiment désolé alimisa comportement ya mwana ngai Let me even ask, tika tuna do nano you have time for these children of yours? ekozala temps mpo na bana yo na ndako ya koteya bango. Actually, En fait, busy person. je regarde naza trop occupé Very, very busy. nazalaka trop occupé trop busy Son, je vois you need to make out time. il faut luka temps mpo na bana yo papa soki ozoloba oza trop occupé bana bakozala na éducation malamu te That is your responsibility. eza responsabilité na yo en tant que papa il faut salelaki papa nini na yo kio. Merci nzaka pambola yo merci ok papa ya Udoka ye wana Udoka yanke wazolinga kotisa makambo bolingo na kati ya chorale sango alobi babizi te me babizi bato Today, lelo oyo out another success for us. ezali susu mwe réussite mosusu Blessing
Pour na biso. Punishment who goes after everything on that earth. Ezali mapamboli. Pour na nyonso ekendaka na se ya jipe. Oh. Tremblement. Ye wana. Non, eloko ekendaka na se ya jipe ezali bana mibali. What do we do to you? Tosala nini nango? Ha. Baniko seka. Basala nini? Baseki kaka. Ne baseka eka esili. Eza passe. Wana suna na oleka. Eza lokola mutu akena ko traiter taito so baswaki na nyoka. Na sepela na garçon na lobike. Musala on a sali bo futa ngambongo bolingi. C'est que vous avez résolu dans votre cœur. Misala bokokologie esenga ataka bakotaba koma na tarif na odia mutaye na temple nganga ya bokoko wana koma odia o pona mbasu otan pona nini ofuta otan. Is it because of that food? Bona obwa sanga pona zoba ni wana sana mutu mwa zoba yona mtu za zoba otelinga udoka le bogande ni Dela na komi ekelamu ya sika nyonso kaleleki na komi siko ekelamu ya sika obwa singa komi ekelamu ya sika soko lingi ko bonga mutema te pesa vine pa Yesu bonga mutema yo komi ekelamu ya sika mais elongi neza ngala ndenge za akona na moni pe loka sika ko te ngaye lo bakala do ya komi ekelamu ya sika oyebise nini na yese kana komi ekelamu ya sika Kema sika ombunzo wana ekala neza kaka bongo koma tamo bien. Et comme wapi dans ce film. Udoka wala na Sherine wana ezalo kwa Emilia bungu si Sherine rumba. Na leo bila nyoso. Na pesa bila na encourager bino pesa no merci. Nde bozo yaka boye na chorale. Mutu ba diriger biso la prière. Moko atelemaki avant kosambela atina nzembo ke nzambe toza vrai reconnaissant toza tellement reconnaissant pour la nyonso yo saleli biso. Oh Lord, we are very mwana kobe osambela bato yango na chorale dana boke tala moko azalaki initié moko azalaki envoûté. Mwana oyo muke oyo Emilia niko sambela ye. Emilia komboda. Mwana komboda ngoya mususu. Moko na bango komaki initié la monde ténèbres. O bakabela ki mo bombo wala kuna. Oyo amvutie wana ye wana. Emilia tiele mabongo mamo akwei. Oh. Dirigeante ya chorale. Oh Lord, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Na kombo na Yesu amen baniko sambela. Nous sommes reconnaissants. Pourquoi reconnaissant? Parce que bana basi baza bango na belé mais ba mi bale so moko so mi bale baza place wana. Ye na ngai. Ye na ngai boni. Ni le komele lo ino boyi. Papa na ngai o. Pe na biso butasani nga boyi. Fi wana zobani wana chiemele. Ala funa ngai pa ya papa na ngai. Tela. Oyi mi zo mabe makasi. Ba pekisa ke na so chorale te Emily utakayo sala makamlezo akayo funde pa sango afunde pa ya papa na biso tenzo to na roboyi fia za bientôt yena ngai foto tang se leso mo boy tala na relaxa fi wana na relaxa ke ngala za udoka na relaxa na za udoka tala Pona fio na lenga na kufa wasinga na nyoka. So ipona lisungiti ya mokati mbila wana. Na siko na minjo na leza ya mokufi na mama oyo. Omoni fio wana Emily. Tu oyo. Aoki batela kozwaye. Na kozwaye. Bo ona ozale. Yana ngai na opeso conseil tika fiyo bwa sayaza mwana muke mineur et puis ça mo muto kama nzambe ton nina qu'est-ce qui ne va pas là don edom oh fi ngala fi église oh la mineur ala ni ngalo ngane pineur nga pineur
Hein? Because she's a church girl. Posa fille église. Naza posa na posa fille église. Sasa ki fille wenze na na posa na été. Ndenge za fille église. Naza posa na meka ba fille église baza ndenge nini? Naza posa na meka église ya soki ya Monsanto ni Maria soki nini? Naza posa. Yena ngai. See, you're a bad guy. Yena ngai uza bad guy, uza bad boy. I'll give you a plan. Ça va na peso plan kasi na moni uza na peso plan. Soko exécuter plan wana mona ngai simba. Whichever way. Dans la même chose, nous avons pris n'importe quel moyen. Il faut nos petits tuana. Il faut nos oreilles. Et ça passe. Et Kosuka Boni dans ce film. Mr. Orlin Timba. Yesu Elonga Nangai. Dans le groupe Fait de l'Éternel. Dans le groupe Emily et Wanak. Dans Virael Mwana Okomona et Reginald Daniels. Regina Daniels. Moi nango banda film ya Moteki Maki, Moteki Bitabe, amati vraiment makasi. Et akomi pe ko gagner makasi na Nigeria. Totinda pe bana biso ba ko sala ba film professionnel ya classe na Hollywood International. Bazo formation po. Jamais ko zora moi no côté na film azo ba kuteni na osala. Il faut une formation. Na Facebook visitez page na biso officielle Hollywood International. Na yeli susu boye malamu na la tuna est-ce que moi monsieur ezate to ko bomela ya na ngai sans qu'on passe par ce que mi pour na prendre kanga biloko nyote ya na ngai yi compris moi si na ye hein à cause this question you ask question tunyo na baleko question ngo bana kala but I have also come out kasi na zupe solution et merci za pambolo before we can kill avant to bomba ya na yo we will first of il faut nanu to éliminer moi né à moi si Emily. Ndeni kasi to roboma mwana ngo. Merci pour la question là. your brother will die Yana okufa. before we kill him Kasa bato boma ye. we first of all make sure Il faut nanu s'assurer that salute grave 6 feet que mwana bango ya mukeo akota na kati ya tombe. Ake ko pesa mbote kuna tu. die without petting Po ndeke. powers Ndeke oyo aponi kokele ko pumbwa sanko kitalikolo nzete elakisi ke ngai pe le ganga nga alusi il faut na koma ko bete masasi sanko ciblé o neze ko zwa ezui ko banga na wote o ga ko zwa ya dikosi kaomba mako ye mo kena kele ko pema ndeko na ngete la futo de ngo zala kalme kele ko pema nganga alusi alobi aobi ndeke o poni ko voler sans percher, un oiseau qui choisit de voler sans percher. Moi étant le grand chasseur, j'ai aussi choisi de tirer sans cibler. Na wana ko beta sans ko cibler. Oh ko soyez Jésus. Qui est-elle? Attendez nango atake ko délivrer membre na ngai. Na ko détruire moi na wana. Na ko détruire moi na million. Maman. Détruire maman. Mutu ko meka ngai pe akima. Mutu oto initié. Moi na mukela kele ko libérer. Je m'enfante pour que ça pouvoir na ye. Ngala ko détruire. Ne ko détruire moi na mukela Emily. Tonya. Oko quelle mission yo? Maman la reine mère. Tu ngala kele s'il vous plaît. Te yote. Tonya. Yom to pesa ki moi na liboso bombo to initié ke liboso. Alors yo kele lisusu. Punition ya liboso ko za aveuglement. Donc comme c'est aveugle, moi na ifanyo kama. Ako nyo kama. Na ko détruire. Na ko détruire. Détruire reine mère. Détruire. Et ça passe. Et telle était notre histoire na deuxième partie. Film la biso za ki boy kito makasi. Kasi suite ezali na troisième partie. Nzamba pambola bino. Bozomi na RD Congo, na Angola, na Congo Brazzaville, na France, na États-Unis d'Amérique, na Italie. Boza tellement belé na mikili nyonso ya poto, na Afrika mobimba. Bola na ba filme kitoko ya soso poto Gluve. Merci beaucoup. Mr. Robert Bloom, Wader, nouvelle idéologie, nouvelle impact, Lingibino Makasi. Également avec équipe mobimba ya Gluve.
Nanzela machine ingénieur Mike Yoko des ST. Également dans l'assistance technique Mr. Orlin Timba et toute l'équipe. Vraiment merci beaucoup. Vous trouvez Bisso sur Facebook, vous tapez Maison Glu, vous trouvez page Nabisso P O Emiango. Merci beaucoup. Zamba Pambolabino. Tout le monde, la troisième partie à film. Portez-vous bien. Bye.